Mayo ndio vrai mai. Yawe ngai ngana kinani kuna kilana vina pale. Eke rokoti sa si akoti ya sakana pris na bimisi na nike sur na mai ya pompe. Ya bien normal. Comme modèle bisi ko sakana wa. Ouais la vrai mai. Donc mai mon pena bien. Ya ko laver tenende. Ba tika ngo ka bo, ko ka mukolo mtuku mtumo ye komi sanité. Ba chasser ba tout Ba kotango, il mo kileza la pila mo biloko aboy. Mai kitoko. On va chasser Zate. Laissez les va se laver ici avec Ivoiriane. Waouh. Mais bien, peut-être sur moi comment attends que la place wana. Mais ça na bien mais le comment on les kana ba chasser, ba milangi, ba nini. Mais ah siko, oh ça va. C'est très joli. Regarde on a fait ka ah. Bien vraiment. Je vais faire donc pour ma belle o passe que et ma tabi ba no buka banda ko. Il a pas si fort. Et tu vas ça ma. Oka ba tu ka volonté ba transpassé côté mi balé. Et ça ka deux personnes on ne peut passer loko. Comme il peut monter clôture côté na bango, on peut passer clôture. Ndi ka déplacer. C'est bien ma case. C'est très joli. Ça qui est au vacances. O ta uzubi ba mbisona. Tala bo. Ozu la sima. On dit toi moi na te. Te moi place en ndengezali. Maba yo. Olali otikali libela. Balinga ba travailler. Wow. Ah ngaku nina mono na kama ya mtaki Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango oyo eza wana pona bino. Bonjour la famille, Mama Bijou na ye ko présenter bino appartement na biso oyo ezalaka na rez-de-chaussée tobengaka yango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement na biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango.